Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe surtout na oyo etali ba combattant oyo bazali kobenga ba combattant ya Londres soi-disant ba combattant, mais lelo oyo Zoomel 1000 bayeli bino élément moko oyo ezali kotamlisa ete bato oyo bino bozali kobenga ba combattant, bato oyo bino bozali kobenga o bilombe mibali, bato oyo bino bozali koloba ete bango nde bakokende kokangola Congo. Lelo Zoomel 1000 akolakisa bino ba élément oyo ezali kolakisa ete bato wana bazali na bango kaka mibali oyo balata jipon na se, mais bato bazali kokanisa ete bango nde bazali ba combattant, bango nde bakoki kosala quelque chose po ete babunda mpona mboka na biso po ete ba libérer Congo, po ete bango nde bakamba Congo kokamwa bandeko. Bandeko babolingo ezali na mwana mobali moko boyebaka ye na mikolo eleki babengaka ye na kombo ya Sankara. Mwana mobali wana abandaka koya na influence liboso ete bango ba combattant bazali na 25,000 tonnes ya ba arme ba makambo ndenge na ndenge, pe azalaki kokanisa ete soki alobi bongo liboso ya ba kamera pe akobangisa mokili kuna na Congo to gouvernement na Congo ekobanga. Lelo likambo ya kokamwa bandeko toko présente bino babilili ndenge nini mwana mobali oyo alobaki ete yende lombe mobali yende combattant bango nde balingi ba libérer Congo, kasi na tokolakisa bino ndenge nini mwana mobali wana azali kolela kuna na Londres na likambo oyo etali ete mwa trouble ebimaki tango Monsieur Moka akendeki kosala réunion na ye po yende moto akendeki ko interposer alingaki teke Monsieur Moka asala réunion. Après yende moto abengaki lisusu Monsieur oyo no mwana mobali oyo ayaki kosa mayenge oyo ayaki kosala mobulu pe apasolaki Bible. Bandeko babolingo likambo ya kokamwa combattant obiso doyebi combattant moto ya makasi oyo alobaka ete bango nde batondi na makasi, bango nde bazali kosala tu po bakwesa Kabila. Mais tozali kokamwa mwana mobali akomi kolela liboso ya baninga mibali pona koloba ete mama chance kaka mayenga ye balingaki babeta ngai, balingaki babeta ngai. Oyo mobali ya ndenge nini oyo babengi combattant mobimba na liboso ya kamera pe ozali koloba ete balingaki babeta ngai? Mobali alobaka teke balingaki babeta ngai, mobali alobaka ete balingaki babundisa ngai, tolingaki tobunda, mais oyo balingaki babeta ngai. Ebongo bino ba Congolais bino bato bolobaka ete bato nde bozali kotia mitema lobi lobi bako libérer Congo, bako libérer Congo kaka na makambo ya boy. Biso tozali kokamwa comment oyo moto batiaka ye na premier rang na makambo ya ba combattant komona yende bazali kobimisa yende azali kopesa programme ya ba combattant, mais moto yango lelo to kamwe azali kolela ete balingaki babeta ngai, balingaki babeta ngai. Heureusement ke mayenga ye kokamwa bandeko, kokamwa. Et puis moto yango teni ya basode bimisaka ye mwa monene, mais tango na ye komona ye na bilamba bandeko aza peza ya kofionoka.
nzoto mike na mwa mandefu na ye wana atikaka yango ndire zala ya bandeke kokamwa bandeko ntango mosusu bokoloba mama Rosalie bamakambo azali koloba azwi yango wapi bolanda na bilili ndenge nini ndeko azali kolela ete balingaki babeta ngai rezimake mayenge ya ye bolanda yango na babilili bokokamwa moto oyo bino bozali koloba ye nde kombata ye nde soki nani epui na kamwe na teni ya basoda abimaka monene nzoka nde teni yango evimbisaka bango boye donc na teni ya basoda abimaka mwa monene me ntango alati bilamba na ntango abimi muke afionoki ntango ntango papa Roger azoloba ete tala 25 000 tonnes nga nazondima te me ntango na ye kotala ye bien na ye komonaka ezalaki 25 000 tonnes na mandefu na ye lokola zala ya bandeke kokamwa bandeko bolanda na bilili ebongo nsima tozongela émission na biso Bino mokupe muyabo tala soko journaliste akosi. Bino mokupe muyabo tala soko journaliste akosi. Bino mokupe muyabo tala soko journaliste akosi. bandeko bino moko bouti kolanda na bebilili ndenge bouti komona moto oyo bango bazalaki koloba ete yende moto ya makasi yende moto azalaki koya na baplan mpo na makambo ya dongo oyo abandaki koloba ete bazali na 25 000 tonnes bomoni ndenge azali kolela kokamwa bandeko kombata ya ndenge nini oyo azali kolelalela boye me oyo tala soki botali kaka ndenge moto oyo asili kolelalela balingaki babeta ngai boyebi teke moto ya boyeko ata makambo oyo ndenge courage oyo lelo Armand Tungulu azwaki abotaki kokende na Congo kosala likambo ya boyo me ye akokoka yango te tala kaka ndenge azali nzoto mpe ya kofionoka nzoto yango na kati ya teni ya basoda ebimaka nzoto minene nga nakanisaka kuta azalaka engambe mobali nzoka nda afionoka bo loketo nyonso te ya kofionoka nga kutu na kamwe ntango papa Roger azali koloba ete tala moto oyo tobengaka 25 000 tonnes oyo ayaka na bainfluence ya koloba ete 25 000 tonnes bazali na yango ya baarme banini tala moto yango oyo nayebisi kutu papa Roger nabi te ye te papa Roger obosani me eloko yaki kotinda ete nayeba ye tala na ntango natali kaka na se ya mbanga na ye mandefu na ye ndenge esalaka lokola mwa zala ya ndeke nde nayaki koyebaka ezali ye kokamwa bandeko papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kaka ndenge tolobaka ete Zoumel Mil tozali bato oyo toko banda kolakisa ba peuple congolais face B ya bato oyo bazali koyela bango na ba influence ya lokuta pona koloba ete bango nde bazali koyela biso changement bango nde bazali koyela biso bendele ya moto po ete mboka na biso ekangolama bato babanda kolia 3 jours misala ezwama pe bato babanda kokende misala pe bato babanda komona kozwa ba aide sociale na mboka na biso République démocratique du Congo ba plan oyo nyonso tu bato bazali koloba ezalaka nde elengi ya caméra soki bazali liboso ya caméra bakomi koloba n'importe quoi mais tala kaka modèle ya batongo kokamwa bino moko bouti komona mobulu oyo ezalaki pona nini bandeko po ete bamosusu bazwi bambongo ba enveloppe oyo pesaki na mese moka bamosusu bazwi batie na bamabenga na bango bamosusu oyo bazwaki te nde epesaki kito pale yango na mobulu ebimi me tozali kokamwa ndenge nini moto oyo azalaki koya liboso ya kamera koloba ete non plan na biso ya bakombate ezali boye place boye tozali place boye tokei place boye bato na biso tozali place boye tozali koatake boye tokomi na dongo tokomi na gemena me nzoka nde moto yango ye moko azalaka na ye makasi te bandeko babolingo mbala ya liboso na mona moto babengi combattant azali kolela liboso ya kamera balingi babeta ngai ezalaka te ezalaka te bandeko mobali ya solo oyo bino bolobi ete bokokufa pona ekolo oyo bokotangisa makila pona ekolo ebongo ndenge nini mobali mobimba azali kolela ete balingi babeta ngai kokamwa ba peuple congolais
bino moko bomoni mikolo eleki moto na bango moko mukuse o ba benga ka les vieux qui fiata les vieux qui fiata abandaki kopelisa monoko pona koloba ete soki ba papa na ndako bazali kotosa ba mama te bazali ko tchel toujours maboko na ba saki ya ba mama yo mama bo benga na bango bolo bana ete kende pa soko za mobali ya solo kende pa ya combattant mais te ko mona ke bino ba combattant ngo bozape makasi te mbala ya liboso tomoni un combattant na mokili azali kolela ete balingi babeta ngai kokamwa mama Rosalie nayebi ete ozali koseka mais mobali alelaka boye te. Vraiment papa Roger ata ngai moko pe na kamwe ndenge nini moto yango aza kolelaka boye balingi babeta ngai kamwisi ngai oyo biso toyebi ete ye nde azali elombe mobali ye nde atelemaka liboso ya bato ye nde alobaka n'importe quoi ba 25,000 tonnes ba makambo ndenge na ndenge nzoka nde alelaka boye abangaka makambo boye balingi babeta ngai kokamwa Mama Rosalie nano kamwe te okokamwa po toyebisaki yo ete ngai nayebisaki yo nalobaki ete bato oyo ndenge omonaka bango wana bazali kaka makelele liboso ya bakamera mais bazali na bango eloko te ata moto oyo oza komona mayenge wana na ndenge moforme na taleli ye ndenge azali bandeko nazali koyebisa bino ke un vrai mobali soko atelemi liboso ata nga soki na telemi liboso na ye na kotambusa ye mbuma po na moni ete ata ndenge makelele na badai kosala na moni penza eloko oyo ya makasi penza azali na yango wana te oza komona mutu mobimba deja libumu ezali oyo penza mutu ya boye penza soko atelemi et puis ba forme ya boye ndenge na monika forme na akoki ko tenir même ata 30 minutes te soki penza makofi ezali kotambola na banzi mama Rosalie o nazali koloba yo moko oyebi soki nazali koloba bo nazali koloba yango pamba te na banzi oyebi ngai. Papa Roger, pona yo penza en tout cas na yebi na mona makambo na mona pe be experience yo zali penza mokuwa moko mo kombo so ngai na benga kayo